Chers amis internet, na pesi bino bote bisika bozali, boza bon en direct ya celui na biso ya Panza Sango ya Congo, boza vraiment ya resepela parce que mikolo no surtout tozo la bino vraiment belubu ndenge bosenga biso, ndenge bozo komela biso. Ba bona ni na ba fidèle na biso, ba bona ni na ba boni na biso vraiment. Merci na ndenge bozali ko so temps ya repartager, ya rotala, ya recommander et pourquoi pas ya ko aimer. Franchement, un grand merci car na soutien oyo na confiance bozali ko pesa biso. Na sima la caméra tout ça bon na edino image nda simbi réalisation ya émission oyo. Merci à toi Joël Mbetenge, babi Mbetenges. Donc voilà, bambote sikozali. Merci pour na idéologie toujours tozawana et pourquoi pas Gilles Vamanseka. Tobo sanité sénateur Beke, Ouazali manager émission Oyo, Bolamu et les Kébélé, Bambotepe et Sugozali, na Libotana. Na kacha plateau na zanga morote, na zana Gila et Samba, babi chef du clan. Na Sibana Matete, Bazaya Rosepela. Coco Matete. Coco Matete. Coco Matete. Coco Matete. Donc chef du clan Coco Matete. Coco Matete. Ok, merci beaucoup. Donc à côté déjà, ceux qui sont sur la même langage, n'a d'une image vraiment fungwe langa vraiment écran tous sont là déjà na Coco Matete. Coco Matete, bonne année. Ouais, bonne année Dembo. Bonne santé. Pepele. Zong sabsone le lowanako. Oh ouais. Ouais, ah Joël Yo kanga Joël avant que ne bisaba mama na langwa bolingo na yo. Natika na mwana tike. Joël Nzemwana na lelango fort. Ton petit dimi, notre anti-choc pour anti-choc et frappa. Ouais. Na petit grand-père ici Gazambote. Aza parmi bateau ba pesa biso o ba pesa nga espoir tiso na kolina oyemba vrai. Et a grand-père na Samangwana. Na Luciana. Ok, Luciana de Mingongo. Ah, de Mingongo. Na pesa mbote sikaza na commentaire mingi na ba vidéo na ba concert auti ko beta. Ouais. Surtout pas mère Diabaté, na commentaire trop. Ah ok. Merci beaucoup. Merci bana. Bana matete déjà bazar au CPLA. Bana moamba. Na pesi bana matete mbote, Coco Matete au chef du clan. Double bar. Ok, merci beaucoup. Bambote na Fadi Ambrosio, bambote na Micho Mabala wane, babi wana sozi ya monstre. Est-ce que mona déjà? Micho Mabala. Sozi ya monstre. So mona tanga déjà Micho Mabala. Na mona Emmanuel Bamasa na biso mo ba Emmanuel nazomona Bamanisa donc na mona ba Fredi Matete donc bango to wana do batuna ba Micho Mabala wane wana vraiment so tali bo moni monstre bi aluka ngai kututokuta na ite moni aluka ngai fort ayelenga ba plan na karna yi ndeka bato mikili ba yembela biso so to tikini ye ma yaki na valise yaki na otiawa ouais bon na ozwango pour ngana lobaka oui ngana lobaka oyangeza yanga eko ratete raté taka nazawa Coco Matete taka nazawa. Ok, merci beaucoup. Babona ndena appelé Tanfumu, Guy Massamba le directeur et Tobo Sanité Roki Massamba les millionnaires d'Angola. Alors, tobé tamo parcours non mais tobi ka parcours amulai. Tozara na Wenge maison mère, Tonia na Cultura Périvi. Pour tobi ka parcours amulai. So lingo ba na biso na avant karayo. Ouais, avant ezali na beta na bandina na Gautier. Tu allais na ba Seguin paix son âme. Tu allais na bango orchestre on na bomwana. Après na ke za vingtaine. Na bomwana ku to sala mouvement biso na ba massa ba gishi noir ba Koko Mouya Fiston Mouya ba masebele ba Jacques Bofonge ba Kabose donc ba petit pour nous biso. Non, Kabose moko buya ngai quoi. François. Na keza vingtaine to passa ba moment mukie na ba chani ba président Gino Boutouré ba Papi Lola leki ya vina biso pasteur Lola na ba musu ba kufa ba vina ngai ba ya mukolo ba président Dibayi donc après wana na ri des sons na ba Charlet oyo abeta pa Marie-Paul. Ok ouais. Marie-Paul au Mikolo alukayo kanatina wazi quoi. OK. Charles beta chez Masanangai. OK. Na ba Dédé Jasco ba Bekebi sénateur Aïb Makambo. Oye aza vina palais. Ya palais ouais. Na ba goyo tout on a ya palais. Pitbull. OK. Alors intégration na katsa Wenge Tonia Tonezaki ndeni. Non, Wenge Tonia elle est ndeni. Tant on a sali ba test na maison mère. Simbi te. Non, et Simbi. Te Simba qui mais
bovandi na bino la maison mère bovandi na bino bon tout la maison mère la moniteur na tourné après intégration dans la maison mère ezakinde non na yaki jour mo boye na la muki na ngana tongo na esi mère na biso na ki na sa tester na wenge maman bi ya solo bon c'est bon wa moi mobali kende za nango bien aboki le soyi na bimi pe na ki répétition na epsi ba camarade na nga côté beka ebi yem ta te mo poisa au killer tout ça na kufita za vous comprenez na kei na comité na la samba wana travail dia banzembo wana intervention rapide bimi OK na comité na la samba na ebina esprit na sa tester mais le coup la nzela moko boye so eza bien pour na yo nzamba wabongisela yo na koma kuna na kuta sœur na ngai cousine nga akufa pe personnel ya nenete OK na pesi pe ya gigi bolembe sika za mbote poza awa na pesi na kuta ina bango période wana camarade na ye kumone Nadine Sanduku OK vous comprenez ba visuel metenge ba yebi komboana alaki momi ya mutu moko boye alaki na liloba na wenge maison mère période wana ouais bon ngalo ba vérité te lo betaka pembo moi matete Elliot OK vous voulez ex la vie Elliot OK ex na ser na biso sko moninga bo tellement na na face mo le roi sango pour face ko ta guerre na face mo le roi sango obi ser na ngasko na ibisi na testa gile na wenge yo teste jusqu'au période wana ferré azali Serge Mabiala Achani Lacoste Babindombe JDT na héritier mais héritier no amati podium te mais alaki yemoko musicien oza or ba musicien ya na groupe B ouais te période na groupe B te eza groupe moko mais musicien héritier aza réserve c'est ça OK mais période wana héritier ndo yemba mingi ba deuxième voix claire dans moment on ouais tant intervention rapide bimi OK oui que ayebisi wabi gile maison mère abana ba kisi ba nini sikoyo ngande na vivaka pour ngasali sport yo kwa chako matete non matete na ba vie batumsu oyo e arriva ki na bunda na bango na beta bango na kisi te me bat bakanisa kisi na ndenga mabete po soto kola tozana nzela to lekaka eza pe na bato po bunda na bango po yo so bunda te etali yo biso eyaka nango yo bunda na biso eyaka nango na pesi ku vie na ngambote ngabe nga président na biso vie na nga na lobi trop na lobi kombo na été est grave do mikolo na komo linge ya sika trop bon po na umena pe mbote te salinga bien te en plus pour nga fait to conservateur nde to vivaka mais soit na olinge sika trop mais depuis na ya na to solité OK na ndenga mabete bon so kazo pe c'est mbote comme ça que tu es le solo au cas où c'est non mbote pesi fait de mbote et bien au chef mo so lingi sika osale bongo te yoka si kolinga moto yoka moto azwinda kwa telemisi ando sa ndenge nini bolingo eza déjà ndenda kwa telemisi OK ozo comprendre maçon atongi nda kwa ko pangusa ngote mais otongi loko frère OK yem to yo pangusa ngote ozo comprendre na comprendre na soli na sœur na ngana et arrivé pe ezalaki jour ango werana ayete makambo na lo ba Vincent na yebi OK elle est werana ayete tu vandi weraye ako période wana le roi tala na mona ba succès et succès au Vincent na sala bon na ebité pour na coller plaisir ya succès on a peut-être elle est ton appétit mais non succès au Vincent na sala ce qui batu ba so na vie on a ba obanga siko déjà batu ba obanga yona nguto yemba te so pende ni obanga ndeni mais tellement banzela na yo vielo te bisingo abi bon to ki no pesa wera mbote vielo ti pe asoli na ngai te mais bon azu confiance na nga po moninga na batu moko boya na confiance na bango que faiblesse na ayebi na epete ke ngai tamsu na eboyemba ou pas mais faiblesse ne kaka tamsu na samutema pecho yo
adi na kuna sope na sepelisa ka mère na sepelisa mère pe tota mususu oki na koma kuna boye ambrema fintoni ba prêtre ba yeye wana ba te belebele kutu période wana non ebi ba kombona bango te bato yango ba yeye wana ba vandi wana et moi tellement vieux l'autre aller na liloba avec ce que fintoni président petit moko azo déranger ngai trop ayembaka ako vieux l'autre ba tsko ngo ba kilo président petit moko azo déranger ngai trop ayembaka yeyo fintoni patalinga Picha waza bogara. Ok. Période wana na le bogara. Botoko sila. Na ebite. Na lo ba kambo ile kati. Ok. Na ebite bino botala ngana ndeni. Ngai. Botala koko matete. Vous comprenez? Picha nga bogara. Est-ce que ebo yemba? Yugo yemba. Mais c'est prise. Na kwa ko yemba. Abi oyemba alwa nani? Na bite na yemba ka bien. Yemba alwa yo moko. Na bi na yemba bien. Po au moins peut-être elongi na yo faut muta lobelo ko kana nani. OK. Yo moko ka vraiment te nesi na yemba ka bien. Abi o yemba ni ba fere ba yemba na ba chani. Po na ninga mabete via ndo compter na fere na chani OK. O yemba bo na bi présent na ko yemba. Abi yemba na wana mikoto wana bobino parce qu'on a kata parler on a la samba biro moko ale libanda wana banzembo kimiti nzembo de baba moko biwara sherina ko mimi yako oya eme biwara tantina ko mimi ya ifane yako oya tati kone bato ya mokili babala bato na bisengo abi Elliot picho zo imba bien mais toujours voyager soit salité c'est bon ibae moi ni tina kufati na bonde la vie na sala teste ne bo ibanga te na sala teste pour na sala calme mteme kita nata so na koka una okoka te en plus nata la ndeni na oftika la ko vivre sima pour bo voyager parfois ils attend so na salle de tester na koka ko s'en sortir so na batu baby kenaza vie pas ma abimi jour on tester à la te abimi abi ça va on ça tester parce que ndi basola na bio abimi aye annoncer que tester ça OK jour on tester ba chanter ba être ba 260 moko kuto betene pe na mouvement yaka wana nani Simplice Roger ma mère en Belgique OK mais arataka pour aller ma belle 200 combien ata ba 260 ata ba 200 ba chanteur ba yembi ba convaincre ba yemba na ba est-ce que vous avez convaincu ba chanteur ba yembi 18 chanteurs ba yembi ngana yemba 19e tala na ebite yo ole na aji ni periode wana excusez-moi na mukolo jamais na zale de mukolo na de pe mère na zale ya maman oui ba événement ya la zamba na ebi da événement ouais bombe ya bato ya kosakana te na mata sur le podium ozana floste te eloko o eza ya yo ezara ya yo eloko eza ya musala o eza ya yo musala dès le bas âge au longa de ba chuma nango ngai bi na ba chorale ya the way na bi ba concours nga na ma concours na ba manda nga mna bima premier na manda chance oui na lo bangoti nga na le na 9 ans viens à répondre te to yemba na ba manda nzemba chala mwana ayebi ndeni nga yemba naza na défi na manda te manda baba vie oyo na vie na nga ya musique ba pesa nga lino asuka ya oyemba manda na babia na koko sote après ba faire ba motivanga na ba jani po na komai funa za na concurrence loyale na bato yo pour nous qui côté bazar parce que façon ba travailler dire il motive bon jour mosusu ce côté na ba na héritier a bete lisolo pour héritier za pandi oyo na masolo oyo to lala na ebienti
mona makambo na obeta ngai ne tola la bien te to ebi ke public elingi biso mais tout espace te d'abord yo do yo comme le roi soutien wata comme soutien ya osakana te en plus tozalaka bongo mais musique ezala ba comportement moko boy omoninga nde na boy na ko sa mutu musuna sepela na etro mais yo kana tina mutazala na héritier OK vous comprenez héritier ko osala nga na pirier mais akopera na mutu moko nanga mutu ngo to yo kana raté et ko c'est la biso garde fou OK mais babiloko wana biso banoko etalaka na biso te so esali garde fou pepele so esalite pepele po nga naza allemand na kata cerveau allemand ya kala tozo wana la teste OK na sa na mati sur podium pero do wana nzimba chanter ebimi on comprend tu mati sur podium oyi manzimu na Vincent na nzimba chantal oh yemba vocal oya vocal ona ipataka mingi ele vocal ate oya ekeseni mashati mashantale tosala kibolingo oya ngana mashati ebotaki pembuma lelo na Kongo bakamwe bolingo lokola nzete na pembenye ebale ekobimisaka fololo na yango kitoko ekozanga mikakatano amawasa vocal wana nasali vocal wana abis na bandeli ba supporter bagangi po biso na podium musicien faut kabola public na bato ba na podium OK pour réussir cop jour à tester faut bina bato ba na podium ba comporter même o ba betela biso boko bango ba beteli souye bu ba bombi nga ipe to vandi to komisiko kota tonya ti to vandi wenge pe o ya mikili OK ba chiki tikala mais na beta kandule mo na kingabwa na beta kandule mo na kinzinga na beta kandule mo na matete to ezela ya matete to ya suko eba zwaki wana après test ba confirmer que ko si to ba confirmer te mais okomi ko na lopango wera ndeo pokota na lopango wana fo ba sepela na déjà na la samba okota kuno ke sani OK so avant voyage leki oketi na piscine okisani avant voyage ndebo betaka na matete avant ba voyage o ba yako kende ndebo betaka na matete sala ba ndule na to beta ndule mona kingabwa ndule kingabwa kuna lepe na forme ke na la maladi ya terrain exam te na terrain exam te et alaka ba drandel terrain exam bien ponga ipe parler na kingabwa ba drandel côté ya rond point elle est na terrain exam te elle est na 4 pene ya salle elle est que Wenjambila oui Wenjambila na boye moso okiti na TP okota prince wana sikoyo avant comme na rond point kermesse moko ya laki wana OK c'est ba face na ba vie Jacques kala kombe oyaka ouais kombe oya loba vous comprenez côté na mona ba massa ba zawana ba bazebele kombe oya nani na biso ku directeur na biso Patrick amona côté wana OK bakizaka mambonzi tobeti wana tobeti na njili tobeti na matete na matete suna sala impact makasi po na matete ba chanter côté ba yiba ko voya ngwana te wa concert wana te côté o baloba ba yiba nga voix ya la na kingabwa na kingabwa na laka maladi mouvement pe que na maladi na mati nini te na mati podium te ba to mona voix na ngeza bien te ba cheke ba yibi nga voix yango na koki ko yemba te mais santé za bien te moyo yemba ezate obeti ba concert no surtout ba kingabwa ba nini wana ali e komi na terrain na vraiment okoki ko yemba te tende na yemba ka dégâts wana donc o gagnaka jani te ko gagner jani te to sala concurrence te concurrence mais la micha beaucoup kabola matete parce que beaucoup d'ami balé na maison mère après tout musique sous-bassement nango ya rappel comportement te musique wana mamba comportement non ne ko paranga te époque wana wengeza mamba comportement oui, na public oui
Oh, au moins était ba reproche bando dans la podium. Na bengo ta ya Guilin, ya Guilin. Faut comme yango. Ya Guilin. Ah, Guilin. Guilin Samba. Ya Guilin. Bu Théo kende Théo ça ce makambu ya tona. Na pesi maître Jesak Mbote, na pesi maître Chino Mbote, na pesi maître Serpent Mbote, ba Pitbull Goyo, oui na bosanité, na pesi pe Trésor Mbote et Sigoza na staff na okuna na ozalawana. Dans le raba ba ibaka mungongo ya wana longwati OK wenge tonya utikeli ya jani espace. Wenge ye awa ba yokanité. Vous comprenez? To sololi na vie na Adolphe to kolo bande to solola kité to sololi to sali ngai na zalawana to bana recrutement to netonya na vie na Eldorado na vie na Morobo et sous JC para coach na ngai to bani pe recrutement to tonya et ko arrivé qui est mouvement Vimbi la Costa yi alonge maison mère aye akuti sukuna akuti bisokuna esko na ba esko ba komi na ba comportement na bongo ya wenge ya yolo pero numéro mwana yolo bon tellement sikoyo e koma iko déranger ngai da yo pe kuna suna wenge tona ozala suna poste te na bane suko sepela te na ba comportement ozala suna poste ozaki poste pour te dire vrai te ngali na yeba non pour te dire vrai ozaki poste tote non biso ya laki ngai shela ba chef ngai na shela ba chef OK oso comprendre ngana lingaka so peut-être ba otia mutumo likolo parfois chez la poto uti ko kemana ba to sali plan OK na wenge tonya oso comprendre na la fois azu place tanga ye ayo baby sa comportement auto bandaki mouvement OK vous comprenez après on a ndene mona fona longo Adolphe a changé po to yoka déjà souté po esprit ne mute yoka naka quoi la esprit wenge non ngamoko na déjà esprit wenge po na uti kuna biso ne kuna voyage kité babendio obeti ba concert babendio mungongo esprit wenge eza oyo bango bayaki nango eza biso mutu to alaki nango muta ko saote ngana za vrai mutu esprit wenge po esprit nanga ekoma activer na kamandule eza maison mère OK ozo comprendre ngai esprit na po ekoma activer eza 21 nazale mutu moko soka moni ngai alobelanga likambu moko boye en plus viol ana pesi mbote sika ça viol so moni ngai aoleka na mutu ka telema OK côté le ma lelo te ya vientoni kaka wana ozo comprendre peto telemi a reconnaître yo na kiyo OK viwana vous comprenez tout passe un moment bien mais na ba âge moko boye mutu pas ko tourner cerveau na yo vous comprenez OK si vous avez pardon si on a maison mère au prometteur bango le remonter non na prometteur bango le remonter attends vocalement boite mo le mo botika ki me mutu mo rapidité a chango au prometteur bango le remonter elote ba plan ngai et alaki ngai nebe que soto espace disque même na tonya na beta ba planter na tonya notre travail nzembo ya Irene kitoko petai lokola lilango mbisia ba kondi na kopesa yo passeport ya kwa rouge po tambola kamokili mobimba sans visa sans billet ndemona elenga na shela dio na ngana shela ado fa nga intervenir ndambo bosi ko vocal wana la Costa sala pourquoi yo sala ngote non na la ki soute ozaki soute ngai tonto komi na studio siko na ba kesa ngosiko ndo kesani mais eza CV il samba ko no bien omoni na vie omoni yo po fanda awawa po fanda lelo awa parfois le ki 30 quoi tenga le ki 30 gute ka moko ka awa ipa eza mi balé te ya mi balé te o bimi na nzete oui c'est que ma trop vous comprenez mutu omoni biso na vie na biso ya musique faut le kabanzela mais banzela nini ngile se me fa ko tika kata moko omoni ba miso alobaka omoni bo wana ezaka ya ngai ngam na tika ngo bakosaka mingi bakosaka baluka ande fier ngana za ne loko ya olobatike na tika ki bwe po o na yembeza kitoko OK na sepeli sa batu na kigile na kiltira na zwa pena batu tamsu bauti wenge bayo kumisa kiltira obeti ba concert à quartier esimbi eloko so ezanzela na yote
mais musala eza ya yo eko rattraper yo c'est ba kisa na maison mère na wenge tona tona jamais nandima yango te te wala c'est ko yo sa yo sko ndo sa mutaka na bandeli na oti ko ebisa OK ya riva c'est yo ndo sa mutaka na non ngana za chef tango so yebite te na ebi matete non chef oyo kate chef oyo kate matete tinda da bonde to bota mabonde to vanda ka boy de to vanda na mukili boy ba musuba ba chef na ba famille mais alata ka rafiate OK ngasiko na chef on ta rafiate na za chef il y a deux familles na biso OK vous comprenez na mouvement siko kuna na chef du clan na Kiltira donc si je comprends bien la coste mutu à Kimiso wenge tona comportement ya la coste yango sala ko kimana il y a kimisanga te akoma te kimisanga ite ngana noko nga uso komi na loyenge tamso boza ba kisi zo tamba mutaka nana kisi te ngana ne yakuza te kasi ne pas kalo za ga apa makofu za nani mais yango na kasi te apa makofu nana cerveau ti kasi donc on a raisonné bien na moina éviter problème na longo na ngai on comprend elle est pena toza na concert na fikini ya tonya na embi des chants na kiti na podium ba masana mo ba isinga toke concert a wase quoi siko période wana wazi kwa bimisi signature OK dimanche moko botovani na tata na palais epekisanga kolula yaya suna vai na nzele ah bon poani nzela kusipela na iti punzela omolanga danger ata na luli noko moko boye na lulu na motema tovana pena pena tata générique awaze koyebeta Adolphe asepeli na générique awaze quoi sikuwanga siko na Kiltira ba jesaki ba oyo lukanga na palais ba musicien ba kimi na mikili OK ba masa mo ba kimi tutanga ba kombo te esi ba kima ba koma ba na poto ba papi louange ba dudu cheke tengala kasi tengala tengelo kasi te ba pichu sente ba pichu tokode ba na ba kima na poto periode wana batu msuyo tanga nga kota liboso na bango nalo basikoyo bato ba kima kawana bango vous comprenez je sais que singo bayaya baningani boy pour moi flatanga na mouvement je saki OK na pesi epe mbote esika ali bato wakanisa toyoka raté OK bana mso na palais bayoka na pete na père na bango eza na ngai ete ah OK azuni ka bana msusu basala assemblée te tala ezalaka nango makambu ya salaka ngaso na vane ngapi na ndo ka ate na vie 5 ans mais la intégration na Kiltira pays après et quoi arriver sikoyo masa mo esinga na ke ndula waze quoi wana mati de podium na zudi ya balara na poso nga yemi na zokalara ouais na zudi ya balara na ngai na embe des champs nembe vocal oya tata mobicho monima kamolukiye oyo lukiye nina oyo lukiye ochere mixe oyo nga mobemo nembe vocal wana nembe vocal wana nembe su vocal ya bora muna sola yo ni mangatera miamise nembe su wana na zwaki lar pona nemba de vocal wana na nzembo ya voyage OK azui balar na ngai isale mo balar mo bien esima sa zwa taxi bozo nga na porte fikini na longwe mouvement oh na bisa pe bana mai quand doso salaire na noche na poche non na longwe na bien na longwe mouvement na yemba studio te na boina yemba studio na regretter na vie OK vous comprenez donc mona déjà venir na wenge tona tonizate exact OK na ndenga mabete na ndenge nanga c'est le comportement pour mouvement ezali tunezali nango po viaza na pesi ba ko mbote sika baza po nanga na mona ki nzeleza bien te OK na yepe pa tozi taxi to komi na imika to na komi na imika siko moni pandaki na sala ba test na wenge batu baluka kanga na matete mena mona na kati na kima siko na palais na biso na kingabwa po non na vandisa na matete na couleur vrai OK vous comprenez oya attaque star quoi po na kome kokota matete mingi to na ke tunya po en tout cas na ndinga fote na débit Adolphe akipanga ivre OK akipanga yebo ngoluka mwa base na pe te akipanga vrai que otambola cara vrai ah OK ozo comprendre oyoka Weston fanga chode Weston atinga ba costume
muta latisanga costume muta pesanga poso alata costume c'est Adolphe. OK. Na nomona kwa costume simba ngate Vion Adolphe. Ayet yem ta costume bon fi Adolphe soka na confiance na ngana Sheila. Ndi tonia ya lelo ndi mususu. OK. Azali na confiance na bino. Ngana Sheila pardon na ba na ba répéter ya Gambelana. Elle est auto répéter ngana Sheila toke na coin moko boye. Tamzo Sheila ta na 5 chaînettes or rapena tamzo na 5 ba bag ba nini na biso vérité. Yale na likolo mais koya ya Lacoste et baby ça m'a ba tu ba sepela rati. Vous comprenez? Donc c'est que Lacoste ça ne lo mo ba tambla nango. Te yem ta bomé la vie mouvement. Atika la pété. Ce qu'on vient à vivre dans Lacoste n'était au bang ndambo. OK. Et lorsqu'on on a invité qui on a pour na ninga mabete ngande na vivaka. So beti nga imbata to bungi ti bitu m'inviter. OK. Ce qu'on a ninga mutute na musala amonelanga pour na vivre déjà ba camarade nga ba comprendre nga bien te. Na koza gentil mais so sali mabe na ko exposango. So na yebisio comprendre te. Na lobango na réunion. En plus so na lobby yango na yebiso peke to ko bunda. OK. Po ngai na passa na ba vie wana mais sauf que baninga ya musique na bundaka na bango te. Po bonga to lisango. Na yemba déjà danger. Non yemba vrai. Le bano je sais que ça les songi wana ba Yvan Bigogo ba tikali. Ça les songi te. Bosko to lo ba ezali. Ezala ki réalité ndazo loba. Aisinga ke ba mise ba kimi. Yvan Bigogo na yebite so bango. Yvan Bigogo. Na pesi yembote. Vie na yo Vava Son. Na pesi peso mbote vie na Vava. Po poto. Non. Na ya Viki. Te nazaki makamwa ku tulongola ye. Je na oku fana question na me repose en José Senga. Ah José Senga. Bon, omoni muto ayebi so ba kimi à vrai dire. Ezala ngai te. Yo bida j'ai ça comme tu sais ngai. Ah OK. C'est là j'ai ça. Au tout na. Non tout na eko. C'est bon. Excusez. Aibisio. Aibisi ngai na bomba ngo kaka. Jour wana sko tokei ba yambang do to ba isika batu gile aye. Mais ça la dégâts. OK. Tout n'ebisio tous les maîtres. Pour au monde tourner la podium. Nandoule. Au monde tous les maîtres. Tous les maîtres aller na podium wana. Tous les maîtres ba bourgeois, ba Gesak. Au monde tous les maîtres ba aller na podium yandoule. OK, ouais. Et ba camarade nanga na ba petit nanga. Ah ouais. Tous les maîtres ba msuku ba été, ba panthère, ba rai, ba été. Donc au monde ba maître nyonso ba origné na ba château rouge. O ya matete. Ba leki nanga na ba masa nanga. Ba maître gai, ba serpent, na so vérité. Ouais. Pe ba petit nanga ya te o boulé ti petit moko boete. Ba petit na ko se keba kebi et puis, vous venez biso fait pas moukoua. Koko matete. Chef du clan. Chef du clan. Ba goyo pitbull, ba hebi. Donc non so la pena pembe bébé que tu as consacré. On a dit la pembe, c'est normal. Merci. Na basket à pembe. Ouais. OK. Vous comprenez? Na yewana, c'est que président bi a ça la concours. OK. Concours nini, elle est premier sortie à signature. Concert à Liboso présentation nango, elle est concours ya boisson moko boye na brasserie moi Congo. En braliment. Boloba na bino. Toloba te pour. Maltina, Giango Maltina, elle est ni na braliment. Nando bangati. Joël Mbetenga la mission wa futisio. Tombo kaka mabe na TV. Samizanga. Na pesi PV Jojo Mangusi Mbote, na pesi Beckham capitaine de l'équipe Zeka Luseka. On a peur nanga vie appelanga ba basket mususu. Ayebsinga on a seulement 250 € na chetembe. Journée mikili a memi nga na ba magasin basket ayela nga kala, mais na kuti onka cher bongo. Zeka Luseka. Un père spirituel. Yem to la sanga ne no vivre na mboko. Yes solo. Vous comprenez? Na mati podium na yembinze moko. On a écouté Jos.
Bajos, bangoto. Based and play. Te, based and makota poengai. Ah. Nga kota kintira avant Bajos. Mais babanda boulot avant nga. Ah ok. Na ye, mais na voyager. Tant na zongi voyage na kete na wenge. Ouais, bah voyage, yo mo roto. Yanga biso to alaki na ba grand car. Ah, ok. Na ba na l'art. Ah, ok. D'abord voyagera dans ce gars. Po biso monde na a. Na bamboko. Pourquoi ka tulingi valeur na mukili ouais. Pourquoi ça soit formation moko boye. Mais ngai boulot nyonso na ko salango. Ok. Esprit na ngai za makasi. Na kati esprit nde et domina kanzoto et ça likambo. Ouais. Pour cerveau ko la raté. C'est goûter na nzoto ya makasi. Et ça la ka makambo. Ya solo. Vous comprenez? Ok. Siko na mata podium oyemba nini? Boze kwa kamwe na binge waze kwa na ki musicien. Tous on a sens propre. Ouais, tu as sens propre. Boze kwa kamwe na bandele on lisusu. Vous comprenez? Ya feli. Wa vinanga. Vinanga na mona likolo na ye. Avant batu ba mona likolo na film Marie Misambu ya sonam. Po ba ya to beta na ba mona likolo vie na film Marie Misambu. OK. Minga mona likolo vie o match mona terama indombe. Mo likolo vie. O mo likolo karma pa. Ya fait. Vous comprenez? Nga mona ngo. Obige na esko yo. Na bisi vie no yemba Bwispangi. Tous les missions kamweti. Oh nango. Gila isamba. Kongo matete. Bwispangi. Oyebi yango wa disque bimi. Mais na suoso disque bimi ya bato. Funa za nzembo mo bo travailler dire. Bo travailler dire. Nga na yebi yango nzembo ne sepel sakabino moko. C'est ça. Nga secret na nga yango wana. OK. Na imba sko nzembo wana. Yaka mon amour yaka Bwispangi yaka natandeli yo maputa tina motema na bongisi ndako lokola jardin d'Eden ezozanga se Adamu skonze mwana ezana tous les voix ya bato bakima. OK. Vous pour la kioka parce que ben na pona kité. Non, je sais que coach qui s'il te plaît. Na comprends. Non, je sais que ibsanga nzembo yembate. Na yoka sola na ngai. Comment se fait-il que yo kolika nzembo yo ya bato bakima ne ko to vanda to so la Bible ozala. Sola na ngai no ebiso de vérité. Ah bien. Comment se fait-il que yo salite c'est quand nzembo na bavuka la bato bakima? Non, soto umeno na mukili no ebiso nzelo okende. OK. To continue. On comprend nga mukolo mususu. Ça va. Na coïncidence ya esprit ezalaka diriger donc je te dois diriger l'esprit. C'est ça, mon esprit. Esprit no soki disposé. Pour ça na ba esprit nzamba visitaka. Yo skola mi tanda ba visitaka yo kala ba vokala chaque jour nzamba visitaka ngai. Na kati cerveau na nga. Toza ba Eli de Dieu. Ngande o mona ngai awa. Omoni pona na vona ya voyage oyo. Na changer comportement te. Na sali masumu nde na sala. Prince kutana conseiller so mikolo yo. Bukipe makamba basi te. Ce qui moi si, zaka na moi si. Prince limbisa ngai. Match ale oka kaka. Ce qui moi si, boza kana basi bo vivre na bango. Mais ezaki kana ote. Te. Na vivaki ndenge ka na vivaka. Na changer na ngate. Oso comprendre. Mais lokola na zaya nzambe, il faut na mona esengo o nzamba lingi batune ba mona. Il faut na za l'exemple. Après, faut na za na liloba ya vrai. Pour batu ba comprendre que nzambe. Ba ba te ko ndo flatter. Non, kaka ko flatter te. Ba comprendre que nzambe asalaka. Il faut ko croire na ye. Il faut pas ata oza faible o quand elle quoi qui se ko aider yo. Po ngai umo tetala mwe kombo ya mutu wana weza o nzambe na ko tanga ngona émission na ngai te pourquoi eza libanga na tura nzambe no lobaka nzambe. OK. Oso comprendre ngai to ina test ne wana na mati podium na mbinze mbwana na pata public na niveau moko premier vocal ezaka ya nani? Vocal ya motalinga nanu te yo wana za ekelamu ya nzambe te wo Jos
tripaye maso akima OK il tripa ndenge bato balobaka wa pirnga mais je sais qui wana tripa eza ambiance émission oyebi koko matete aloba vérité pembe to so la pembe tripaye tokimana yo Fabrice tokimana yo Fabrice tokimana yo mosika après il faut bien kobaye il pas qui m'a sous c'est le bac troisième pour ngana ala ité ba je sais que tu vas ala qui yem ta bisa kio bako na ba chose vous comprenez ah je sais je sais bana qui sont calé là ta chose je sais je sais la songi t'es nabi je sais je sais la songi voilà chef t'es je sais la chef t'es ada chef non non yo kanga bon azaki chef reste merci pour ngape na ala chef t'es tozo na ba vocal non tozo na ba vocal bu troisième vocal juste dans le bien lelo wala chef oza chef t'es vous comprenez na imbisiko bolingwango bwise pangi etimoli motema nangaye bakamu na imbi tous les vocales na couleur nango na susu na bon trip asalaka e bando bangisa batu fort ezalaka riga sane enga sana gisimba sayamba sane Eric Msiko Debo Adomis Antonio Mide Paplito Richard Lukombo Paul Sébastien Emmanuel Nevose Naimi yango batu bakita ba grade na imika OK batu bakita ba grade nazwa mbongo allez ça na bata allez ça gile ça yo kende la mbongo nazwa non kende la mbongo te nazwa kango tala mama yone bateza okinde la mbongo nde to vandi boy nde to vandi ngana o boy suka na ngani ga ebite to vena busoba bon eza imka yo za mbongo te la tulu malembe s'il te plaît yo eza imka s'il te plaît yo kasi okolekisa awa na poto Bah, toi, la pote, peut-être tu le mets à compter. Moi, il faut rappeler G5. Bon, ton non, non, bah, G5, t'es fort, le bébé. Ngande na vivaka, ngande na vivaka. Oui, parni, hein. Ozala na bango kuna. Yem taïla romatia. Yoka kozana bango kuna, no linga bazala bien, pour na morale zala bien. Yem taïla romatia. Soki kozala bien awa, nzambe fois pambola bango baya awa. Ozo comprendre? Na kozala contre bango te. Na bandaki ana lobaki, ngamoko na ndao yoka na te na vie. Mais naza ya nzambe na masolo tout temps to yokana te ba masolo na bete ya ba Nigeria ya ba nini na kosa te OK na kosa te po to kena Nigeria ponanga to ya place wana siko ozumbongo ebele o sakana te siko ngande na vivaka na ebite sauver Joël a salika erreur akabeli ngambongo o kana okabela ependambo OK donc bongo na moko kabela liso non no kabela mutu na na ye OK po amoni yo pe no kabela yo po yo mto saliki na zwango yo pe soko zimbongo na émission okabela nga OK dans likelemba te eza ndenge mokileza nzambe soka lingaki ba pasteur bazwa kambongo pa na biso te yengo za pasteur ala mukika na tongo boy atali continue ni tondi mbongo po ake no senga bandi mabonza te loko leze loko mo fe pesa maka soko za nango oyo obike tamso ressource nango eza pe muninga oyo mais il faut ngano to ena programme émission mais to active kango te OK mutu active ngo eza sénateur Beke ozo comprendre siko so na zimbongo na émission oyo so na kabeli ete yo pa nzambe lo ni na sali yokasi dim ezaka faut pesa na ba église non faut salisa muta témoigner pour na yoti oebite wana makamono ebiso ezate ke ona yoki on pa batuté ngana so la kana nzambe na ya bino tubo non na ndenge ya sens bolo bate comprendre ngai qu'est-ce que comprendre na non omoni ngai bino tubo so la kana nzambe omoni ngai ne na lobelo boy naza vraiment na nzambe me na nga mobulu ya kosakana te yo na ba Salomo clamoro hein na boka si nzambe alinga batu nini sorte na bisoti OK o mama ndefu na ngate na Allemagne na tambola lezi na naziti OK siko na mutu moko nzambe siko ya sande ni
atianga motema malamu eloko na vivre vrai yango wana OK nalaka jaloux na mutu te nalaka complexe te mutu nalati eloko te na maboko oyiba misene bayela bino lideti nini mais okanaleki baona oyemba OK mpona Congo so bamisien baya 3 bayeba oyemba na deuxième to troisième OK so première oza nani nayebi te ta mosu ngai kaka bo deuxième oka te nayebi si yo bango mo baluka place na bango yo moto omitie déjà non eza émission nani émission na yo kasiti omitie na baplace so toi bongo na obeta so naza première intel na intel baza deuxième troisième so naza troisième intel na intel baza première nabi bato baza ba première bayebi na bato bayebi ba premier na makambo ko yemba ngana oloba makambo wana c'est oyemba soki Congo nga bi meilleur chanteur na Congo devant manda chante te na bi meilleur chanteur na Congo ba annoncer na télévision OK to na mbi vocal wa belo bolingo eza pasi mingi bijou kapinga oasis ampera wa belo bon vous comprenez to na mbi vocal wana vous comprenez bon ndeni na ko ma meilleur chanteur na lo bateke parmi troisième naza Pwani ngamo na koyeba ngai te. Bobetela gila esamba maboko franchement bobetela. Pwani ngamo na yeba ngai te. Siko ce qui est plus grave. Ce qui est plus grave. Na bima on a qu'il sera. OK, bien. C'est que naza port ya osakana te. Vous comprenez nga? Wana médaille na mouvement. Yango na bisa bana mai na nga na mouvement. Bo forcer bo apena ba médaille. Merci. OK. Alors Gile Samba Gabi siko bilo no tshaka wana ozarabo mochebo mochebo siko ela ezala nini? Bon nayeba te me père ando beta bale. Te komisa te bakiza pa. Siko bale batu ba position belé. Gile Samba. Nayebi te eso o comprendre ngate. Ngape batu abule leti grand biso ya ja de Kenti na pesi bia Valérie Koudiambote azana reine. Vous comprenez grand biso ando bule ngana obeta bale. Obi kachara na oachara bwana wa utabatani bidi apeti na ngai so yo biloko no skweza gani ya ka vitamine na mukolonia ba yo skweza gani parce que mutu na mutana ba sekel na ye achara boy yo skwe yango echara boy yo bana sens nini leti kisi ben oui wo suko za non ngapi na pona kisi nganga longola kisi opia ngai yebisa biso non ba wana betaka wana za nini oyembi okimi okuche mouvement approcher bo omoni musique ya ndenge nini musique ya ndenge nini na pesi Fabrice Mbote na pesi Brigade Mbote bango ba comprendre likambo bango pe ba koma osalango asalani ndinga asalakati ndio mona bakima bambango na podium segile esamba nako croiser le roi kicho vandi boy omoni makambo ba Fabrice basalaka na lo bango bo jour okuta na bango non na so azonga poto na ngai ngana ocha visuel témoin na ocha beke témoin po baba to na vivana bango o comprendre jour okuta na Fabrice yebse na yamba igile esamba bon ayebse na yamba igile ouais aki cascadeur animateur international du président Félix Ouazeko joyeux anniversaire à toi grand journaliste international Dembo Wemo balobi donc Dembo Wemo donc ya rolbaru des athées na yebelo nzembo susu ya anniversaire oya mon petit frère papa mana Cécile César Makela. Allez, joyeux anniversaire à toi Dembo Wemo nangai. Joyeux joyeux anniversaire. Balobi Rumela donc 2025 oh anniversaire na yo ile ka kitoko nzamba baksolo ya min koleka match ango combien 1-0 et borango poli combien 2-0 donc signe ya victoire toujours na 2-0 nzambe toujours ba na yo ezalaka toujours na victoire beige